tala moto na ndako oyoka bokai. Heureusement que bana poto belenza mapambola bango bana poto baza bénédiction pour la biso. Papa, ma béni to sala ki poto vota ki bango. Ma béni ne to senga bango pardon. Ma béni biso to sala ki to voter ba député oyo to senga bango pardon. Maintenant moko na moko c'est plus maintenant azobunde la parti politique na ye, moko na moko parti politique na ye. Mandat la bango comme la souka ils n'ont rien fait. Maintenant ba kubazi courage ya wana ko ozongo ba baza ko ya hôtel la biso ko sala biso ba pont ko bunde la biso. Soki mboko yo to za bato ma yele. Na mo muto to voter ta le cardinal Mosengo a voté dernièrement lobby lobby qui a mis sous la silence naïe à lobby de sous-souké prenez-vous en charge besoin à simater biso église to soutenir bino besoin soutien na besoin simana ne prenez-vous en charge au cours de bani pas na yebi ça pas mais on t'a vivre ndengeni vraiment comment on t'a vivre na mboko ba futa ba tuté mais mboka oyo ko liza la ka problème mboko ko la les problème mboko ko be les problème mboko ko ba les problème tout est difficile. Yo kasi église mo sena nzamba solo vanda kimia mo sena nzamba solo vanda kimia ta esengeli aloba na quartier sona kanina batu abunda kapamba pamba bana na yi comportement bien te buke ko voter yango tozo souffrir yebisanga lelo. Na la plupart ba député bato bazo kamba biso lelo awa bato bazo kamba biso lelo awa yebisanga s'il faut ko côté mais belé bazara ba cotation bango ça médiocre. Si vous voulez côté la plupart ya bato ba kambi biso mais cotation bango ça médiocre. Yebisanga ba député wana basi mutuni ba pesa carton rouge. Loko ni bo rozela lelo ni to rozela. Tamola Kinshasa mo yota ba nzela Kinshasa lelo. Tala banzela Kinshasa ndenge zali lelo. Tala ndenge bana bazo benga na ba classes à l'université na humanité na école primaire même la maternelle. C'est chaque jour qu'on chasse les enfants. Bana bazo zongi sa bango. Papa ko liza problème, ko lata problème, o bela problème, o kofe la moto problème. Ça c'est quel pays? Congolais bo sala attention. To sala ki ba rebelle na ba élection eleki. To pona ki bato ba sengele ki to se ko ponate. Kopona mutute po ayebana kopona mutute po za na mbongo belé voter banana ne yozo ba to voter bango te to voter sous banana là mais une très bonne question de konanga pona na bonzambe lola ezofuta elongo na frère Max Mbenga bien aimé kande bozo mona donc lo les ofuta biso simana onto ya ba kenzama bo to croyez wapi bien aimé dans les semaines na bola mnyons tout azo c'est la biso en tout cas merci na bino nyons tout bozali connecté bozo la na biso na émission na biso rien que la vérité iska bonzambe et kita na loye mona maloba pe na misala bien aimé simana onto ya ba kenzama bo to croyez et le soso wapi un grand merci na filo moko ya motema vivence depuis Londres na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston pe na pasteur Feza Missia la bouche autorisée de l'Éternel na Zurich papa Nzamba Lula Monayo pe na ndeko na biso les frères papi Kongenda l'homme de Simangolo motema ya maman Sylvie Wachini bien aimé dans le Seigneur oyo la na biso azo bim album ya kitoko makas koleka oyo tozo zelango vraiment biso nyonso awa na kin qui sera sauvé bien aimé dans le Seigneur tozo zelango mitune mingi ya retourner les frères et papi Ikongenda pour l'album naye qui sera sauvé bien aimé et dans le Seigneur. Merci na maman mami mbunga motema papa Blaise Munga na Suisse bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana onto ya ko bakenzama boy to croyez lisusu owapi bien aimé bonzambe na bonzambe lola ezo futa bien aimé to na frère Max hein? Shalom papa Max shalom on ekonanga Vinbeya OK papa le lot aux autres biso bando bazo na biso to kolana messe ya le cardinal Mosengo papa je crois me kolanda yango na moni ye pa zongeli mikolo ke bando na biso batelemi ba politiciens ba nini ba député mais na messe ngo uta ko sam na tata Raphaël on dirait azongeli même message il y a Etienne Tshisekedi oya kufaki biso prenez-vous en charge à 5 calamité ni zo salamba élection to moni ba publicité zo salama to moni déjà ba député ba telemi côté ngam ya opposition côté ya majorité papa ya ngone to tuna na minute ba élection tozo kene pemene tozo ndima ke ba élection ko salama et singé to voter nani
Merci beaucoup Alvin pour le sujet. Déjà tango webisa kinga que le loto kolobela na maman et kambo qui voter na sepele na ngomingi. C'est que mission ezali mission ya éveil à conscience. Na koloba lokola mwana mboka na kotia mai penda na monoko na ngai te. Nazalaka na tendance te, nazalaka na couleur te na lobaka lokola sentinelle pour na ko sonner trompette pour na ko kebisa na libota ba na Nzambe. Na sepele le bengo moko Alvin te micro sauter na télévision TVE lengi. Na ba journal télévisé nyonso za koleka komona ke même 98% politique na politique mikolo nyonso na ba jité nyonso zoleka ezana journal parler ezana na niveau télévision 98 à 99% c'est plus la politique. Mais eloko yo esalinga mo passer na lobi ba politicien na biso ba mona ka biso lokola ba zoba lokola ba twazanga mayele lokola ba bololé tout ba ke na kati na biso pe na netoza ba congolais awa bata mayele pe bazali. Il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui savent, n'est-ce pas, raisonner, il y a des gens, n'est-ce pas, qui savent analyser, décortiquer, examiner, n'est-ce pas, situation politique en Mboka. On s'est rappelé depuis 2006, tout ça, l'élection, 2011 également. Bah, il y a pas nabiso. Ko senga biso ba voix. Bo votenga et na ko sala boye bo votenga. On remarquait que depuis to vota bango. La plupart des politiciens wana. Tout le monde a sous bango ta. Belé ba mara téléphone na bango le sous te. Soko bana ko va na lemba. A comme ko va na ma campagne. Soka zaki na bandal akomi ko vani na kitambo bakimaki population. Mo remarqué mikolo oyo ba œuvre bandi ba œuvre sociale bandi ba pont bani ko sala ba pont ba bandi ko pesa ko sala moi ba don boni moi bisala sala na bitala batoyo bazomo na biso ba bololé bazongeli bisala sala pour que to sani ni to voter bango. Et moi je me dis de Alvin, ce qui peuple congolais a muto mayele, ce qui peuple congolais a muto analysaka, la plupart ya bato oyo, ils sont dans l'Assemblée nationale, ils sont dans l'Assemblée provinciale pour nabiso na Kinshasa awa, et belé senge bas à la sanctionner. Papa, ce qui pendant nous avons des gens qui savent réfléchir. Et belé à député na biso ba ozonga les sous-souté. Et belé dans même 99% kolobate. Le moment venu peuple congolais a ça la preuve à maturité. Les élections oui c'est un acquis, nous croyons qu'il y a un rosalema mais tout au long émission to laksa bango nane sengeli ba voter. Puisque bateau topona que à niveau national et à niveau provincial. Ba lobela ki bisoté. La plupart qui prennent intérêt na bango, na bango. Même des gens qui criaient, même des gens où bazalé qui pensaient que non, oyo a biso. Non, ba côté na bango l'Assemblée nationale, ils ont au provincial, ba bossa na population. Nous comment ba kantia ke biso to za ba bololé, maintenant na ba lamuki. Biso parti kingani biso ba comme OK na ba base ba comme maintenant ko zonga na ba quartier na ba base na bango pour na ko flatter population ce que peuple congolais zolanda ngai et c'est to sanctionner bango yango to mbala oyo ko voter muto pona sentiment ta ko voter muto pona t-shirt ta ko voter muto pona kopa maïta ko voter muto pona eloko songolo pakalata muto wana zali nani auti wapi ezaleli na ezalaka ndenge nini comportement ezali ndenge nini comment diriger ka famille na ye asala nini atanga wapi mais comment ne pas na biso moto plus ba yemba na banzembo ye wana komi candidat député puisque moto wana abongisela bino balabala ye wana bo voter mbalo peuple congolais bo sala attention to sala ki ba rebelle na ba élection eleki to pona ki bato basengele ki to se ko ponate ko pona mutute po ayebana ko pona mutute po za na mbongo belé voter banana ne yo zo ba ke to voter bango te to voter sous banana là mais une très bonne question de konanga pona ko voter mais sengeli ba moto zo voter zo pesa voix na yo mais sengo oyeba ye. Je répondais à ta question.
auta wapi atanga wapi asala nini ezaleli na ye oreso ki no vote mutu mobo asa abundaka ne pamba mutu mususu ayibaka ne mbongo leta abo ayibaka ne mbongo leta allez pas boye ko voter mutu mususu même otala ke no ezaleli ne za malamu te na quartier sona kanina batu abundaka pamba bana na ye comportement bien te buke ko voter yango tozo souffrir yebisanga lelo na la plupart ba député bato bazo kamba biso lelo awa bato bazo kamba biso lelo awa yebisanga s'il faut ko côté mais belé bazara ba cotation bango ça médiocre s'il faut ko côté la plupart ya bato ba kambi biso mais cotation bango ça médiocre yebisanga ba député wana basi mutunini ba pesa un carton rouge yebisanga yoso yoka na gouvernement depuis to bandi 2011 tilelo tel ministre ba pesa carton rouge pour ça qui boy tel mandataire ba pesa carton rouge pour ça liboy mais regarde comment nous sommes en train de souffrir yebisanga mubeko nino bango ba pona o esala biso pe lelo symptôme ba gloire à Dieu en tout cas ça nous sommes contents tandenge to souffrir dans 5 ans oyo kobana même en 2006 vie ezali intenable vie ezali difficile mais nous avons voté des gens o baza ba lobeli na biso tout le monde ne peut pas passer à la télé parler nous avons nos émissaires nous avons des gens à qui nous avons confié la responsabilité pour ba lobaka na côté na biso est-ce que ba lobela rabiso est-ce que ba bundela rabiso yebisa ba député na biso est-ce que ba bundela rabiso ba lobela rabiso nino basi basala po biso to sepela to betra bango ba boko changement que ezala la fois passée ezala PK papa Max c'est sa première quand on voter tout ça ba élection te ba ya toujours na bilonga malam et par rapport so ba koti kuna na 4 ba changer na bango complètement parce que esengé tout ça changement esengé tout le changement na vani obia ngana zolo ba que bana nzambe ya solo o bazali bazolanda ngai bana nzambe onkolo abenga bango na likamba politique Alvin batelema est-ce que biki na niveau ya assemblée provinciale nous pouvons voir seulement des bien-aimés dans le Seigneur bande ko na biso mayele na niveau assemblée provinciale awa nous avons combien d'églises awa sur le nom église nous se telemi et bimisi bilombe la Bible dit la justice élève une nation c'est la justice qui élève une nation. Mais si mboka eza conduit na bato baza injuste na bato moralité na bango eza malamu te eloko ni borozela dimo eloko ni borozela lelo nini to rozela tambola Kinshasa mobeta banzela ya Kinshasa lelo tala banzela ya Kinshasa ndenge ezali lelo tala ndenge bana bazobenga na ba classes à l'université na humanité na école primaire même na maternelle c'est chaque jour qu'on chasse les enfants bana bazozongisa bango papa koliza problème kolata problème obela problème okufela mutu problème ça c'est quel pays kufela mutu na ndaku oyoka bokai heureusement que bana poto belenza mapambola bango bana poto baza bénédiction pour la biso papa mabeni to sala ki poto vota ki bango mabeni ne to senga bango pardon mabeni biso to sala ki to voter ba député oyo to senga bango pardon maintenant moko na moko c'est plus maintenant azobunde la parti politique na ye moko na moko parti politique na ye mandat la bango comme la souka ils n'ont rien fait maintenant ba ko bazu courage ya wana ko ozongo ba baza ko ya hôtel la biso ko sala biso ba pont ko bunde la biso soki mboko to za bato mayele na mo muto to voter ta soki toza bato mayele na mboka oyo frère nomona mutu to voter te il faut bilonga sike bima même na bilonga sike ko bima les assemblées nationales assemblée provinciale et à n'importe qui ta to bimisa RDC na mboka chancelier ko pamba mboka chancelier ko pamba to bimisa yango pourquoi mundela tala rapé background soki na poto wata background na ye Alvin Salanine Alvin Salanine Alvin Salanine mundela tala ka background ya moto et pas na biso ezate mutu kaka auti kaka bo poa na poisa pouf premier ministre mutu tika na poisa plus yo mona ministre akoma ko bina nous avons des ministres danseurs ndenge ki le programme butu iya ole ngana mela bondo bololo pona sese to yemanga ki commandant na institut littéraire mokengele ria un père oye mobuta akobanga te kasa kobangisa moi je faisais ça chaque lundi les zongi pe il y a des gens bazotika ba ministre ka pona koyemba pona jalelo
Dialelo, yatika le pona Dialelo. Ale mutabongo voter. Non, il faut quand même quota là. Ah, Motoyo, à la classe telle, école primaire, à la boye, humanité tangaki awa, université à salaki boye. Mboka tout teni pe compte de ma compétence. Hein? Tout teni pe compte de il y a ma compétence ya moto. Moto wana za nani? Moto linga za président de la République. Azali nani? Moto linga za la député. Azali nani? Asala nini? Atanga wapi? Boluki kame boye na niveau quartier. Na niveau famille, bah renseignement, mais qui cause un certain nombre de renseignements par rapport à l'individu, par rapport à la personne, pour analyser yango. Moutoumso yibaka nembongo à l'État. Mais on n'a pas, dans le moment de l'élection, au candidat député. Moutoumso ce moment là, bah bengana kaya ceux qui wapi boy. Yewana candidat. Moutoumso atangaki, azaki classe à 4 ans naye, azaki diplôme à licence à Lukuta. Yewana candidat député. Pour bah yemba qui est na musicien. Comme ça, la camarade de la musicien, bah yembaki, pouf. On a compris on est à la on sozo le bavana papa. Bah y a quand un langage malam, motema malam, mais ce bah quand le gouvernement va changer complètement à la personne. On a vu ce coup il y a des premières minutes actuellement. Bruno Tibala a ban beta c'était ma case de camarade social. Tala le lot. Ma casse coûte couleur série à ma tête en pogne hein na lipe matiko mata social et baby magayom tabango beta c'était social mais non ça y est ça chose ma casse couleur ba premier ministre nyonso bato mingi ba lobaka wana o bazana gouvernement bango kutunde bato yo ba pese biso passe mingi koleka. Tu sais qu'il y a des gens qui sont là nga ça intervenir ba mususwa kapoto linga koleksa bimage musu na TVTA ndenge ba musu bazali na gouvernement na sala ba miso ba mususu façon ba loba façon ba sala makamba bimisa na monoko na bango. Mais quand je vois aujourd'hui ceux qui sont devenus, ceux qui disent, ceux qui le font, non rapace ta moteur. Mais cela doit nous enseigner. Papa, cela doit nous enseigner. Obi que na ba mboka solo la plupart batwana ba uso pesa ba candidature na bangota. Yemo ebiga ke nga ba voter ngate. Mais comme ba yebi biso ba kinois peuple congolais toza soki ndenge nini boye tant ko na t-shirt aye na 10 000 aye na 5 000 aye na mpiodi aye na loso bo se ba betima est-ce que on voter moto pona loso on se voter moto pona mpiodi on se voter moto pona t-shirt on se voter moto pona 20 000 francs même si mboka za na pasi. Hein? Comment voter mbalo batwa boya ba t-shirt mbalo batwa boya ba mpiodi mbalo batwa boya ba cadeau empoisonné ba boya yango que mbalo na lingi surtout ça ka bere na élection 2006-2011 na 2018 to voter même Bible pesibiso Bible la biso par exemple comment voter. Comment voter la Bible? Il a biso clairement. Ne n'arrobaki awa. Azala non moi azali. Azamuto lingaka mbongo mingi te. Azamulima kipidité te. Azala muto pe sur le plan sentimental. Azala ba engagement na RDC mobimba te. Hein? Azala muto azali irréprochable. Hein? Comment yo lingi ou par exemple au lingi au dirigeant institution au lingi aux abokonzi ya munene mais yo ba yibo par exemple que non oza ba makango Kinshasa mobimba ou bimaka na bana mike ou melaka ba masango sala ba kuti. Mais comment tu peux nous diriger? Ce sont des éléments où c'est que biso to prendre en considération que voter mututé pour na jeep que voter mututé pour alata costume alata soki ndenge nini hein. Vous comprenez, ce sont des éléments où ils allaient hyper importants pour Nabiso yamba ko voter motosongolo pakala. OK papa matoko mo so mwana so ya mission Nabiso na ninga siko na loba elo ni na bando bazolanda yo concernant message lorsque pendant aujourd'hui on est que la question mais un peu total ça message lorsque le cardinal Mosengo a voté que dernièrement lobby a lobby qui a mis sous la silence naie a lobby de sous-souké prenez-vous en charge besoin assimaté biso église to soutenir bino besoin soutien ne prenez-vous en charge au cours de bani merci na yebisa personnellement nazoki ta même boka Kinshasa netinga quartier na vanda mais ko to courant izalate nazoki grâce à olanda yango te mais na ça ko to surtout que mission église
Église soukate car la Bible déclare Église ça s'appelle la mission prophétique. Église ça peut pour na tanga moni mbeba. Église faut sonner trompette. Il faut taler sa biso. Voilà mission église. Nazala contre ma pasteur so tourner question bon. Olobini pour na mboka na biso. Mama politique na okota te. Mais écoute, si na politique zo simbate, même l'église peut aussi simbata. Bato bazo sala misa ba futa bango bien te. Muto sala ka musala futa makate. Na grand frère nanga sala na côté son entreprise moi à l'état. Asali une année ba futa ka été. Est-ce que tu peux comprendre? Une année tata bana 7. Ba so à université. Ba futa ka été. Mais muto ko vivre ndengeni vraiment. Comment muto vivre mboko ba futa ka batute. Mais mboka oyo koliza la ka problème. Mboko ko late les problème. Mboko ko be les problème. Mboko ko ba les problème. Tout est difficile. Yo kasi église mo sena nzamba solo vanda kimia mo sena nzamba solo vanda kimia ta esengeli aloba heureusement que ba élection yi heureusement que ba élection yi eza maintenant moment où le peuple congolais tout sanctionner bango tout voter bango te bato nyonso ba nyokoli biso bato nyonso ba monisi biso passé bato nyonso ba sali lokote tout voter bango ta si vous marquez toza batama yele tout voter bango ta biloko na bango boboya ok ko voter voter utile c'est comme ça mais ce qui toke kaka po batonga baroya po bango balingi pouvoir barotikata baroya si to voter bango c'est que toza babololé c'est que biso moko tolingi to souffrir to mona ba passi. Merci beaucoup frère Max Mbenga to comme dans la émission na biso toujours comme d'habitude tous ceux qui sa émission boité l'histoire ya partage ton pain. Non, partage ton pain ezali très bien dimanche o ezali dimanche pascal to seki na bana nzambe to balandi biso bato nzamba pambola bato bazana mbongo solo pe baza bato bayibi ke lelo ba komine ba komi a cause yankolo bukanisa baninga bukanisa baningo bazomona pasi eza bato bele bazo kemba bazo nyokoma yutango zo bwaka biloko mususu aoluka yango yutango zo bwaka bilamba mususu luka yango dimanche oyo et dimanche pascal na kada partage ton pain to lia na borfela tout se pena borfela to pambola nzambe pour la résurrection ya Yesu Kristo oyo akufa ki asekipe pour na biso ceux qui vont bien nzamba pambola ceux qui mbongo zala na yango kanisa baninga tolobaka ngo tango nyonso na ngasika ba balanda biso na ndekole bo comprendre déjà vision na biso c'est un ministère permanent pour nous ça babola ko salisa bandeko bazai na passé et bien bazana hôpitaux bazana ba prison bane belé awa bakati ba classe ba mikakata nous ali ebele mais toi tu as des moyens tobika longola mwa ndambo kanisa ba surtout dimanche oyo toza na partage ton pain na borfela to sepela résurrection ya nkolo Yesu Kristo nzambe na bolingo zanga te kopambola yo numéro na biso yango na benga biso pe lisungine kosala biso bien bana nzambe nyonso botanga ba classe ou boyebi ke nzambe abengi bino na politique botelema bokota masola politique la justice élève une nation totika mboka te kaka na ba yanke totika mboka te kaka na ba courage totika mboka te kaka na ba ta chance eloko pamba moment yango to telema ba chrétien et puis ce campagne bato yebisa bino non to voter ba pasteur bokota na l'église na bino te bato bokota na l'église te boboye ba synthétiseur na bango boboye ba chaise en plastique na bango bovotaka bango bopesaka bango ba micro est-ce que ba yaka ressources na l'église ba yaka ressources na l'église est-ce que ba benga ressources bino comment vous allez parce que voter païen yoza musana nzambe comment zo pesa micro na yo na politicien na yebi nzambe te na politicien wana oyo anyokola rabat o pesa chaise o pesa plutôt cher mbalo tout ces souberaire wana te soki toza bato to laksa bango ke toza bato to sala ki berin to sanctionner bango po bateyama. Merci beaucoup papa Max Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana to ya rolba kenzama boy to croyez tu vois que bien aimé que Dieu vous bénisse Arnaud Kamande mwana mukeme mayele bele merci.